Sarah Dola décroche. Sarah Dola décroche. Décroche Sarah, décroche Sarah, Décroche. décroche Sarah, décroche Sarah. Ça veut dire bananio sur papa Lutumba, ba neve, ba cousin, ba camarade nanga. Na fanda pekuna 3 mois na lupango wana na lia wana makamno suni mutasalara. Et papa Lutumba lienga mingi. Alors ba nangelo komoko. Il faut les musiciens pour aux arts élégants. Il fallait sona ngai papa na ibo yemba tabi sona pesio kaka oroyemba. Il fallait aux la musicien ngabité papa ngala kena na sport nga bamba sport. Yangwana na ye kozwa papa na aéroport tokene na ye place tokolela ye souvenir na malamu ya papa Lutumba oyo sana o lelo ko ba souvenir à papa Lutumba ba au Benit ba Ofela ba Dadi Pétrole maloba papa Lutumba ngala soka ba conseil mingi na banzembo na ye surtout sur la faninga mo na ndako na soka banzembo papa Lutumba donc banzembo na ye différanga donc échanger nga makambo su comportement mokosuto solo na ye alobi na leki mwana na moni ozo simba mbongo mais keba na mamba basi ekotsa bato na libulu doit partir wana na zoki maloba wana ça veut dire ozo simba mbongo mwana mais na moni yo keba na mamba basi na papa nga mamba basi ezaka dona nga tabi na pesi yo conseil donc na zui mamba belé banzembo na ye ba Dadi Pétrole ba Ofela ba Obenit mabele mkono kufa kaki robeta papa pe kaki betaki papa kaki betaki donc c'est ça que yango na ye toujours encore à papa tout que yango conseil ni no pesa na génération ozoya ou bien génération ozali par rapport à composition na bango pendenge ba présentaka ba nini na bango banzembo na bango bon on peut ça conseil par exemple papa sali à grand star ma bimisiga aboti bana 6
ba musicien là azwi ka succès kaka ya 6 mois aboti bana 15. Le conseil n'a pas de musicien. Papa sali succès belé aboti bana 6. Mais au babandira mikolo bana 14. Au bois bana ngwap. Le conseil n'a pas de musicien ngwa. Déjà comme on a ndenge ekita na okukate. Natalaki ba vidéo ba messe basalaki na France na lelaki na Paris na lele makasi. Awa wana osengaka nzamba pesanga makasi parce que pour ça nanga ezalaki to travailler mingi na papa. Azalaki papa nanga patron nanga na musala mazaki koko nanga pe ya famille. Azalaki koko nanga vraiment. Donc je faisais partie de sa famille. Et ça passe on a nango kobungisa étant que koko kobungisa étant que patron étant que mentor nanga na ma musique donc na passe mon on batté donc kabulon na kokati na vraiment na passe liloba moko oyo otikali nango na préféré na yemba elengi ya mokili bimasuki ya pembe okumbaka bakoko sakana mama ngai mpe lokola yo tozali se kobanga liwa likozela rosedue do elengi ya mokili obima suki ya pembe okumba bakoko papa simaro abimi suki ya pembe mais souhait na ezalaki age poussana mais hélas le Seigneur a décidé autrement topeseka à lokumu. Merci. Le Tumba est un exemple. Le Tumba est un exemple, un modèle pour ceux qui ont la vocation de faire de la musique. Il faut faire de la bonne musique. Il faut faire de la musique qui soit saine. Le Tumba n'a jamais fait de la musique avec des insanités. Il n'a pas fait la musique pour exciter à la violence, exciter comment je dire, au banditisme et autres. Il a fait une musique au fait. Le Tumba, je l'ai dit aujourd'hui, que demain, si nous ne le faisons pas, d'autres le feront à notre place. Le Tumba sera enseigné dans les écoles, comme vous avez des maîtres en patéba, des personnes qui n'ont pas fait de très grandes études, mais qui sont restées, même jusqu'à la fin de leur jour, ambassadeurs de l'UNESCO. Il n'est pas exclu demain qu'il rentre dans le patrimoine de l'UNESCO par rapport à l'apport qu'il a fait. Il n'est pas exclu que les œuvres de Lutumba, traduites en français et en anglais, puissent demain justement intéresser le jury du Nobel. Parce que Bob Dylan, qui a eu le prix Nobel de la littérature, il n'a pas eu parce qu'il a écrit des ouvrages, parce qu'il a écrit des chansons. Or, chaque chanson de Lutumba est une révélation culturelle. Et donc, l'œuvre commence seulement maintenant. L'œuvre commence seulement maintenant. Parce que très souvent, la célébrité vient quand vous n'êtes plus là. Et je pense que le Tumba, de tout point de vue, chacun de nous, au fil du temps, vivra effectivement cette reconnaissance universelle des lèvres, des lèvres de Lutumba. Donc depuis na bota mati na koyi mukolo boye ba souvenir eza ebele ya bisengo ya pasi ya musique ya nyonso donc ba souvenir eza ebele donc nako bana olobate parce que eza ebele mais azali papa na biso azalaki moninga papa nanga donc azali papa nanga afandi plus de 30 ans na papa nanga donc papa nanga donc eza mawa ninga tiki biso eza esengo ne Congo esali Kamwa eloko amune na osala donc mingi olobeza vraiment trotté mais voilà quoi. On a avenir parce que chaque année chaque jour l'artiste va botamaka quitte siko lelo tozwa thématique moins sika de façon que ba penseur peut ba comme la musique mais bon quand tu prends un Karmapa, quand tu prends un Félix Oisier quoi en évoluant encore ils peuvent apporter au Simora même la musique. C'est pas trop, mais il y a l'avenir.
commencer na baina représenter la condoléance dans la famille biologique il y a Kulutu Simaro Massia. Et en outre, je pense que bao ba aller ba yebi ni na lobaki na komonanga na ba émission belé à télévision. A lobaki likamoko ya émission ya confrère na bino Pele Mukendi. Redi muko na rokufa bo kama tabanze monanga bo cha na ba bafle bato nyonso ba yoka. Donc biso famille ya ba musiciens tous a éprouvé tous a na mawa ya reperdre baobab na biso ya munene oyo asala modèle pour na biso ba oyo so tous a lelo je pense tu y monti na banze na biso komba Simaro Massia yimuka lobaki mokolo na kokufa nkake ekobeta tita chima olobaka maloba na ngai ya suka foto na ngai bokamata basala monima soki mopaya aye balobela ye sango. Je pense que tikali na devoir na biso na bino batakokoma mémoire ya vie eza ekozala ekotikalaka grâce à ba œuvre bino bapanzisango boyebisa baleki oyo baye nsima Simaro azalaki nani, Simaro asalaka nini, Simaro aza nani na mitu ya bacompositeur po bayebake azalaki école modèle bajeune nyonso oyo balingaka basala mosala malamu il faut bazwa modèle oyo ve Simaro atiki na biso. Voilà ce que je peux dire. Choix elingi kolobake mutu mosusu alingi mwasi ya munene mosusu mpe alingi mwasi ya moke eza choix bokopekisa mutu te. Choix mpe ya kosala oyo lobi ma niveau thématique dissertation ezala na intro sujet développement la conclusion eza mpe choix bao mpe baosala musique na ndenge mosusu eza mpe choix na bango tokoki kokondane bango te tozala na pensée unique biso nde tokanisaka ndenge moko tolobaka makambo ndenge moko. Je pense pas que yango wana nde solution oyo tokoki kokanga eza ke aza koloba bomoto ezalaka na banzembo bwania ezalaka na banzembo toyebaka epai touti na epai tookende. Kongo eza mboka monene toya bato nayebi te na lingala babengaka tuku boni na libwa 90 millions d'habitants. Donc je pense que eza mboka bato mayele bao batala biso na batélévision ebele toyebi bango te bato mayele. Donc tosala effort biso totala oyo bayaya basalaki nini ya malamu tokoki kozwa epuis nini ya mabe tokoki kozwa.
S'il vous plaît, avec tout le respect, merci beaucoup. Voilà, voilà, tout élément, on les accueille. Vraiment, à partir de Tumba. Sangi kumbana, yende kosinayo, soki moyen ezali toka bwana, mateli motema mobebie, la personne ne bosakana, Hello,
Bayoka. Tokobosana na yo jamais. De génération en génération. Otikali biso mingi. Olotokoto masimao. On peut faire appel à des réservistes comme moi. Nous demandons à son Excellence, Madame la Ministre de la Culture, de bien vouloir monter sur ce podium pour accueillir officiellement. Merci. Sous ces coussins musicaux. C'était un moment en même temps douloureux et de joie. Je demande aux danseuses de bien vouloir reculer, s'il vous plaît. Ici, à cet endroit, place du cinquantenaire, le gouvernement de la République, le comité d'organisation, la ville de Kinshasa souhaite la bienvenue à Simaro encore une fois, qui est un bon retour dans son pays et sous le sol de ses entêtes. Nous sommes en direct pour permettre à tous les Congolais de suivre le monde entier. Je vais donc donner le micro à son Excellence, Madame la Ministre de la Culture, qui, au nom du Premier ministre Bruno Tshibala, qui est organisateur de ces obsèques, coordonné par la ville de Kinshasa, pour un petit message en Lingala. Bodosé, obédiez s'il vous plaît. Mingi. Napesi bino merci mingi. Merci pour bolakisi que artiste na biso monene oyo atiki biso oyo auti kozonga na mabele ya bancetre na ye oaccueillir ye très bien yango wana napesi bino merci na invité bino lisusu pendant période oyo nyonso ya matanga bozala to rendre hommage mérité na oyo abinisaki biso na oyo apesaki biso mateya ebele ya bomoi na vi na biso na ndenge ata butu bozelaki mpona koyamba vie masiya tokosenga bino na ntango nyonso tu o milulu ekozala ti dimanche tozala na discipline ya kolela mowei totosa ye toyokaki oyo ateyaki tolanda mateya ntina suka ntango tolelaka bibembe mobulu ezalaka te nzoto ya Simaro Masiya. Simaro alobaki na émission moko tozalaki na mona redi mokolo na kokufa redi témoin bolela ngai te bobetaka banzembo na ngai ndenge roi de la forêt azokobeta sikoyo ntina ya kolela ezali te bobetela yo baso maboko asaleli volonté ya président Lutumba Simaro tolobi boye lokola ye asengaki tolela ye kaka na loyembo yango mpo na mbala liboso na palais du peuple tokolela artiste na salle de spectacle pour la grand show d'adieu na ye le vendredi 3 mai si les fois tokozala na kati ya salle de spectacle pour la show d'adieu. C'est vrai que le 3 ezali spécial Lingwala ezali ouvert toujours la musique oyo na sécurisation ya police nationale congolaise. Merci mingi na Ipekin pe na likozi protège mpona mosala werason akobimisa. On continue à remettre dans des chansons.
vu chanteur moko azoyemba lokola ye chanteuse yango ye na motu moko azoyemba lokola na papa John Poi et puis toconstruire yango rapide et lelo soki oye ose Sarah Dola décroche. Sarah Dola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah.